Bandeko mbote mbote bisika nyonso bozolanda ngai ndeko na bino Simon Posolobito nzeta moselu kataki ringundu kakamnya munene tembe sili bashalo bakufi bafokoti bakufi lala lula bulu yeke bataria. Oui bandeko na yesu so eskize ndenge na mesala kokuta na bino ndenge tokoma tosolola mwa masolo oyo bamisusu bayebaki te na oyo nafungolaka bino misu mwa mikolo mwa ebele misu batuninga ndenge ningabi te nazalaki bien na me masolo nanu bato bapesa yenga te moyen napetela bino mpe eza te bandeko naza mpe na likambo nakoki koloba mpo na bandemission bandeko bomoni ndeko moko bauti olakisa wana tozotala na bilili batindelinga mpe oyo mosala na ye kosala bafaux compte kofinga bato nasina lobango bandeko biloko wana suki bandeko nanga to comprendre te bandeko nanga ba congolaise na ba congolais to comprendre te omoni science changer to ndenge zalaki kala ote science changer parce que omoni réseaux sociaux bato bakomela ba technique belé soko okozana na besoin kolinga muto na te to kofinga bosolola na bino pono ke kofinga yo mama mukolo bo tata mukolo bo mwana mukolo boni parce que wana nyonso c'est l'impolitesse. Ya muto ngo batsofinga bato nka bato à l'approche okufinga muto soko lingi no muto ngo te tika na yo okino kofinga rapona ni c'est que wana za ene za jalo parce que bandoko to tika na Kinshasa ba ya pe na poto parce que yo za bon ozano bien okino kofinga ka muto pona ni tala conséquence na lobango déjà ngabi si to zo ba technique na bino bato ba finga bato koma ko yeba bino na lobango ti na sina loba ngaba lakisa na mona mundibu yaya tala beta boy okomona mutana na mona kana ngabino na sakana tante ngabi malamu pe loko afingi ba fulinga pe atselinga mwa implice na kati ya YouTube azala kaka ko finga pesa kana obi azala kaka na sense wana na ba aja bikolo boy ko finga na tele pe muto ape mutamadai la fiango ya il fallait ka finga yango na bandeko na ikana bisabino ki ba mutu akola bien aza bien éduqué ba finga raté akoloba no abengo pe seko mo soko finga mutu soko sai wa complexé nayi ozana loba na mutu tsoko bosanga ni bovanda ni nzo soko sala ba fokol o finga na sena ibisabino esa na tina te apprendre wa le sena ibila ngate éducation ni mutu na mutu utile pa na bango ba misu ba kona ngo pa ba ko misu ba kona ba et pas ba assistance sociale mutu na mutu utile éducation nayi na lingina pesa mpe nouvelle pona nini siffler lembi bo tini la rambo na so ba siffler ni kleti na sena tangi kombo na yo siffler lembi tini la ngambongo na so ba siffler merci bande ko lisola lilo na ana ngo poto ko so na bino lisolo ya mama kamne so ba pasteur na biso nani Moïse na nani na Michael Mbai na nani Zawadi bandeko tango ngala lekaka bamisusu balingaka te oyo alinga kotelemela bapase yaya omoni lelo mpe soki nde tozokende mboka ezotambola te bapase na biso mpe moto bamebi biso na berere ebele nazobisa bino bandeko ya moso excuse rime notungisanga ya moso boloba otende nzita moso ngabi yaya seke nga so nazotelemela likambo seke likambo eza na ibisa ngibilo ngabi bokomona makambo so ngedima yango boto yokati bomoni yango ngabi ayiko ningisa pati bomoni yango te yango to basi batekela inga diska na badaka ndena ibisa ngibilo parce que lelo soki kondima bati miso so ko eza ba pasteur na biso tala ba midele lelo maika komo bimisa ba secret ya Moïse ngai tango na mona ki na ngelo kwa sikate yanga na sabe no batola to yeba ni banda kala bino mo finga batu on to bona ke clair bon siko bino misala na bino solonga e komo biba porani bo bebi si bana bate belé bo bebi si mama bale belé bo sali ba désordre na ba foya batu bino ba passer na banani wana ote zawadi wana azaki vierge vierge abota ndenge ni ye zawadi po koma na beto bapanze makolo seke moko lingaki bandeko ngana sana nga parti pria mutu te na nini te na solanda kaka nde bandeko zolo ote
Peniel ngala tsena ngai kutu pepe parce que na momo Peniel azana kata épisode ezali zawadi Moïse na mbi ndenge ni na kobo bimisa ba secret boye bani misala na bino solonga bo o ba pasteur mso ba tikali na Paris so to bito tanga misala bango ko boma mbuka ah bon c'est que bino bokota bino misala solonga ba misala bosala ke zaka ngolo na komo na Yesu Kristu te ya nzamba ofuta bino omoni loko ezala ngunga nango olona ki loso okino kobuka makemba pona ni bokulia loso na ndonge lolo depuis kipomba bolo sinde makambo oya boye etali ezanga omoni babiloko yango lelo bandeko ba église mingi ya malamu si 10% ezalonga 1%. Seki boyina nga pamba ata boyininga bebolo bakate pa simo makama lobaka zeso papa lelo soki tumneni lelo soki beto komi na makambo komi ba désordre mingi esape bandeko na biso batandaka nzambi parce mingi bolongo na bilo bakoma bata ba chante bakoma na ba pasteur ah bon banda mu colonie ba lonoka pasteur yam mususu papa na kufi atike l'église bon ba oba na kati wana ba sena auction te ko leka mona na yo po mona ke l'église ngo ekoma ba famille bandeko bo fungola miso na fungola ka bino ozo sambela na mekoyeba te se église na bino tala buka lupango ya église wana omoni sana kuma mwasi mwana na bana eza te ndenge biso biso bataka eza bien comme te et comme ba bien privé ba famille na bango tozolona kuna me eloko moko zwaka ka likambo bokoma ko trier bat o muto to ko landa ye o asana mwa pui o asana osaka o ono mondima kwanga na piodi ma passer pa koma so soena mobali ne bakoma bakanda ata ba petine moko bo poa gera kam tali be bisa ondeko musu passer bala mwasi moko keba nyo ko muta kopo muta buta lombi na muta jonga bata kopolo ndumba azwa mwasi moko msu passer azwa mwasi msu ya muninga botole ba eko bala ye bo bango balandaka ka suki mwasa sana mbongo place de balandaka na koloba oya esui plipa ba pasteur nyoso ba bala so landi ba umona ka basi mo ba sala ba sa ba chat ba sa ba sim ngeba nyoka ba camarade Didier Bola fana Londres ba camarade na mangwana ba ndeko na ba sel ba camarade Didier Bola fana Londres aso lulu yo na zo zela yo tindela ngambonga ba ya sifflet aso lulu yo tindela ngambonga ba nini ya ba sifflet tala makambo ndengeza plupart bandeko na biso nyonso bandeko na zokosa bino te basi na bango bolandaka basi moko ba keba nyo basa basongi me babongo na kanoki te basi na babongo na kanoki yaya ko bongo na mutu na kimukolo eza kwanga na piodi te biso misusu ndenge tozaba miso be bakota na bango lola te asinya na ya kota ne lola ta kini na ele fe tozala bango ebele. Faites attention ete ya bino ba place miso tozo kende lelo ba bénédiction na mse karama ya mso ba passer na ba bi misana na ba ya solonga ya kwanga na piodi ngata ona telemaka na yebaka bandiko ngana eloko mosoko na lena na muki lobela bandiko na miso pa ya mso ba ndo kanisa ngana na yina ba passer bo ona bandiko na yina kate na mona kana musika na ibisa ki bino ngabi oye ko bima mbalo ya ba passer botalaki ne miso na utako loba otenga raison ngabi bandiko na miso so sala makamsusu ya solonga ozo te biso malobaki to chiche yote o poko chide to chide men chiko to somona mabeto lobate to tsika mabeka ya ba bomba kama lamu mukolo mabebi maka ebebisaka mboka lolo iprata piana félicitations mabese zalaki nango ngata on a moni ngadi to lelo sona ndonge nana ko liango natali kana seki na ngabia parce que ma biminge koti pa ba passer na biso lelo to komi lelo so be makabizo be eza est-ce que ndana ngako ndi baso passer ya na ndaka kote yango mamba o boklo ma ya nieto ba boklo tama ya pétrole to nini parce que passer ba komi élément dangereux pa ya ba parce que tana ndi beaucoup mosala o zawadi asaki na zemi ya nani ya Mike Longo ngata ngala tali na mwana moso na bibile pe bonbo fula mwana mosa mutasa mutalele mwana moswana asa muta ya mandrane bata kala ba fe ba ndote na biso batanga usi ne ba ndoko utala bakaduka asa ko dela mwana moswana amuta lelo te lolo
aka color mobala pembe ya goût ya bien vrai Joe oh wo bazo kumisa sawa modeli nga moni mona mwasi wana aba Mike pe bino wana bato ba choix te Mike ngandenge na tala ki bango na ba Mike basala bango bataki bolingo bandaka bala membre isa bolingo akala pono longo la kale so beta pe ba geste na ba shit wana siko so ndima kia ya ba ko longo kale so na facilité ndeko mubali nyonso koko yata mona kanso oka na facilité parce que basi misusu bazana bango ndeto sana bango na mboko asaka ni suna gwa libala ta saka na guko ba liye ka ba meka yeba keni na ba yo mobalo so boma nzoto ndenge nyonso asani na dwa libala te naso so na sol oye ko suye libanga la molire ko so pe molikonter na lobi oye ko yeya bibasi misusu bazaba ndeko bazala ba pe basi boko bala te parce que azamwa salibala okuningo luka goûter le sunene c'est ka tonda na yete azamwa siboko boyko azamutu asa faible de tout oyo ka monophase basi bango wana osungi avula gagner ope o excuse ona yeba kitebo bilo boyeba kakaka te Moïse makamba bimisi wana c'est que boyeba ni bilo na Mike makamba bino bosala ka bino mibale boyeba ni ngata ngala lungabi Moïse na Mike makambo izali bata ba sentiment biso ndeka tozalaka bata kwanga na pio lilo to suki wapi oyo penye pas sopi wana c'est que omoni bandeko bilo musuto kumisa nzambe to bandoko yeba mutu ndenga zalaka ofinga ka bate bele o to mona bilo nusu bokoti bena misala solonga ngopona nini na ba pasteur misusu soto bito to tanga bino misusu ba pesenga ba vection memboke ke coupe boko yinanga disu makasi ba pasteur malamba na membre ba zali susu te si 10% ba 1% ba baby simaka misusu mona ba azoko lobela makama kitoko bona motema solonga basi na bino bobana mso ba o detuna mwasa camarade na yo ovanda na yamsu mwasi moko mwasa batu oyoko zwa wana msaki na ba situation na bien o leli mboko po ba liete ba sorta ba mai kalamba abima na basi ndenge na ndenge mais abali to moni conséquence ndeko ne mai kalamba Moïse kuna suka bango ndoso bataba ba kale so pete tala ba buzuba otes siko pe l'église ba po mona kabiso ba fidèle to ça batu moko bataba sentiment et loka bongo il faut que zona luta bo bifi passer na biso ngala akoma pasteur ndé na mona kiwana pasteur na biso makambo salibo il faut bozwa to bamiko parce que bozana ba nani batoyo nani les gens des intellectuels to benga o nini na bino fondation na bino bazati église ezana ngoya Mike muta okene wapi tala kombo akati ya papier ngesa na koma mai Moïse kuna papa na banga tikele bongo bandeko nyoso bazalaki wana o papa na bandoko sebla papa ngo basa incapable de reconnaître ba pasteur bo sosola ngala lobi na ngali banga na molile ko so pe moleki nzela na sanso lelo zawadi wana to comme ça fait zawadi parce que zawadi na so pe asala kili kamuto ngato e bateke etambola ba pasteur na biso parce que zawadi za lokola ko ayiko fungula biso nzela bi botala ndenge bango basa bongo kanisi pona zawadi ya loba abomba likambo lelo ngesangaki et ça de chaque chose à son temps ce qui mukolona nzaba libili kambona na ko bimise umeli ya yebimaka to ndimaka kitomona mitakala wana ndenge ba parole ba vazeni ba panza ni makolo okasa sosa wiliki nana ndimaki to moni yango mususu ezo bima ikosala kaka na pekiri wana bokomona su mususu ya wana ko bokomona vraiment bozotala ko nani venga zo telema na reta boko kamwa bozela eza eloko te mutatu na ngate pasi motinda ngana baki na kotinda te bokomona bino moko bodisere batu mingi malamu izali sute siko nani boya kotanga na biso zawadi otesa mwa saliba zemelongo elongo te siba koma ki mwa na mubala tozana témoin ko sala ya zemina seki bangona na maiki po ba koma na niveau ya ko koma ni takala boba banda kala bana membre jamais seki bangomi bale moko na bonga yoka na kibiente mais bino bozo sala liso na bino ndaka boko miso ko mona na ba nitakala ponani c'est que bozala bino ko batu moko bo distrait batu parce que ezali boso omoni pasteur ozo sentiment biki ote o vraiment ko mosala nzambe yeyo lelo pasteur akoma kwanga na piodi la
miel de son suka na suka mama ridi botumbe bala bangala makambo yango wana oboyo boya to koyamba ngo na sense wana lelo siko tutala tala distraction ndeko bolingo distraction na buzoba ya kwanga na pio ezabi sala na bino solonga nde bando bima bongo soki tobito kota kwa Moïse mais mboke ke kufa bandeko mabe ese kote na l'église na biso yaba ni ya binzambu malamu zati zawadi bokoloba nende zawadi ndenge zawadi po zawadi akoma ote ye ayeko bebisa la réputation Mike yeboko mutalinga réputation beba tango tozosala no misala tosuka na misala tokomi na niveau nzoto pona ni botia ko distraire biso ezala na zeme sa bongo nde ozo kopanza makolo soka zaki na periode ya mabe soki zeme koti tokoyeba ndenge ni ndeka bino mibale bozala kiti ba Mike lelo soki bakomi na niveau eloko ebomi bango kolinga nzoto bolingo tout ce qui brille ce n'est pas de l'or argent peut briller ete ya bino butu malamu merci